Bandi, salut. Oh, c'est vrai que Bandi. Salut. Ok. Désolé. Il est tombé. Je pense que... Oui. Tout à fait par côté. Mais tout le absolument. Tout à serendo na o peut-être ya encore image peut-être salut tout à serendo na o peut-être ya Salut tout na moni yo nga naza cour naza bien. Salut. Donc, tout ça à l'image, lumière à ma tête. Donc, oui, parce que là. Salut. Live na biso elingi banda. Live na dit salut. Bakota kaka. Bokota la famille to sura. Comme bibi no ça, ça. Ku filme franchement ça, mais je m'en passe. Oh my God. Salut. Ah, c'est parti na yebi nakota naza abonné na et. Tokutana lelo kuna live aweza ego na suya. Nazala kuna lelo. Kevin Putu. Nangana intervenir na science que nangana solo na basolango. Kuna tozoyoka bien. Nzambe. Kevin Putu tozoka voix bien parce que awa lelo c'était dans ce temps. Voix ça bien. Kevin, voix ça bien. Son. Ah, ok, c'est bon. Ok. Lelo, pour moni bino moko émission, bon, franchement, lumière, dans lelo, ça bien ça kaboué.
Il a évité ça, en tout cas, franchement, dans la YouTube, c'est pour cela, ils ont compliqué. Les lobes, moni binomo konga la sirani. Na me yakoboto la mibali ya bato eza mabe. Je sais pas. Franchement, à peine les autres camis se passent tout dans la position. C'est bon, d'ailleurs, mais je sais pas si les miens étaient bien intérieurs. Bon. Les lots, kobeta lisolo ya koboto bato eza mabe. Donc, YouTube, YouTube, c'est en dehors à YouTube, c'est pour cela, image à côté, ils en ont bien. Donc, tout continuer, avant d'abandonner le solo, Kevin, tout sur la pour battre côte à côte, tout zéla, non, battre côte à côte. Les lotos solo, Yakoboto, la mibali ya bato, eza mabe. Tout comme on ba camarade ba boto la kamibali. Pourquoi? Bon, on est bien. Koboto la mibali ya bato eza malasi. Yango nga la sira lelo na ko betela bino deux histoires ya ba camarade ba ndeko ba weleli mo ba histoire au penza Kevin a biso ça une jolie histoire, une belle histoire. Oh, moto kozala édifié. Oh, moto kozala vraiment édifié. Na parti dans ma Facebook zela na partager na ba page na Facebook na tana ba ta Facebook so rolanda ngaza naza wana Facebook page ngai pour bango pe faut balanda histoire parce que c'est une belle histoire bango pe ba parti na bango naza wapi na page toza ngai sirene ngai yo naza page en même temps mais lumière à l'élo penzande yango te en quelle lumière l'élo couvre confiner non bon ngai naza c'est bon bon si vos côtés c'est bon dans mon vidéo vos côtés mes fans je vous raconte l'histoire l'histoire où on a linga bino mingi naza misani mes fans bino bona olula nga la sirène ça va vous faire bon s'abonner boya s'abonner na page na nga boya s'abonner na chaîne na nga YouTube bon s'abonner chaîne YouTube YouTube na nga sirène dona boya na benga papa na te mais bon mikolo na comment benga ba malem to zongela si faza joli oui Kevin Pinto au monde a une belle femme goût franchement elle est trop belle naturellement jolie bébête si fa la souriante na mona qui est trop belle na linga qui a peu gentil mona te Kevin au mona te azabi au mona maki à part caméra au mona maki aza mutu mo gentil de nature ma gentil donc il amène les autres destinées peut-être aza mutu moko ma de nature très gentil donc na tala na ba vidéo donc aza na mona na nga ça benga le roi da que le Facebook que YouTube a sur le image et autres pierre ba nerf ils ont montré que ça ne se passe tout ça ndeni la série yo bon non kokota te ça ne se passe franchement bateau na mais c'est bon que image na ba bien tiers tout que dans Facebook YouTube oh my god pourquoi ça c'est trop sombre oh non comme il se passe non quand tout ça émission oui tout d'abord na changer na peke pe kanga kasi miss no ya nazaka 1 minute na omona miss yesu anga zena
Non, j'ai capé que le la mise sur ça passe. Non, c'est vrai. Il se passe parce que vraiment bombe à mettre. Ça peut être retard. Bon, naïe, je suis là. Je vais comme ça, parce que tout le monde est. Bombe je ça parce que comme ça, c'est bien. Bon. Naïe, nazongi ngai yo. Nabombi no. Pardon. Bon. Je suis là. Comme ça, ouais. Bon. Naïe, nazongi, nabombi miso parce que mwinda nanga lelo eza bien te. Ezo déranger nga miso. Nabombi wa pe na pe ko na mona te. Bon. Tolobela. Lisolo ya bandeko mibale ba camarades les meilleurs amis ba weleli mobali. Mais phénomène ya kowelela mibali ezalaka nti ya kwa na comprendre yango te. Pourquoi bato bawelela mibali? Pourquoi na vie koleli bon bien? Mwendo lelo mpenza eboyi peut-être parce que balobona bien te miso leki pasi. Lelo mpenza tuka bon naye ngai yo naye to continue. C'est une histoire de ouf. Lelo toye kolobela lisolo pourquoi kowela mobali, pourquoi kolinga mobali moko, pourquoi kolinga mobali kolinga mobali ya moninga ndenge ala sika nazoboya. Pourquoi kozala na kindumba kozala infidèle obotola moninga mobali nde yango lelo tozosolola histoire na biso ezali mobali bakamaradi mibale baweli mobali moko. Pourquoi attirance ezali na bakamaradi moko eza dû à quoi? Yango nde bandeko na Facebook bino bolobi nini parce que nazosala live double na Facebook abozali tuna c'est pas mauvais commentaire oh yo grâce yo dit ce n'est pas mauvais na ndeni butalo yo grâce olobi eza mauvais te pourquoi eza mauvais toza linga mobali moko eza mauvais te poka oza fan mais soki ezanga na ede la sérieux senta ba fan basota po gentil kati bon grâce kolinga mobali ya moninga eza mabe eza na koma kolinga mobali ya moninga eza mabe eza mabe bon tocontinue histoire lelo tozobeta histoire moko kitoko bato bokota boya koyo
ka histoire ta live nanga bato baza te na ba d'espoir a joli ba camarade mibale baweleli mibali nazomona naza en tout cas malelo naza na écran moko ya mokie live oyo nazosalango na cascade kaka po bato ya Facebook batala sino te eza mokie eza te ndenge bon to continue histoire lelo tokobaki bokota ka histoire ta live nanga bato baza te histoire joli bacamarade mibale baweleli mibali nazomona naza en tout cas malelo naza mokie live oyo nazosalango na cascade kaka po bato ya Facebook batala sino te eza mokie biso na Congo fils salut salut na sepe na présence na bon to continue histoire lelo Kevin pour toi tout dans question na sans tabou dans une heure na côté émission sans tabou wala na répondre na sans tabou 100% to côté ngo après une heure na beta les solo so na sili so na ba dit sans tabou auto ça la chaque jour wala na répondre bon to bandi histoire na biso to bandi histoire na biso mama moko boye bana Kevin pour toi tout dans votre tabou dans une heure na côté émission sans tabou wala na répondre na sans tabou ça pour ça pour côté après une heure na beta Sama, salut maman. Il faut sans fil, ma CP na présence là. To banda to bandi histoire na maman moko donc histoire continue. Toujours beta lelo histoire ya ndeko na biso kombo na ye Bibiche, ba bengi na kombo ya Bibi. Bibi wana alaka kende poto siko esali ndenge nini Bibi wana alaka kende poto siko bapara Bibi bayembaki na Bibi na poto akende kotanga siko mutu moko aya alobi no Bibi ngai na omemo na poto na nzela ya makolo nde bakendaka biso baya bandambu alobi bapara Bibi bapesa mbongo Bibi wana azakende siko esali ndeni donc bozoyoka nga je pense que son eza bien siko Bibi andaka kende poto ntango siko Bibi andaka kende poto Bibi siko ntango andaka kende poto sali à tous Bibi siko ntango andaka kende poto baparani bamutu moko alobi ndongo natindika bato na poto ayesi baparani Bibi bopesanga mbongo natindika mwana na bino na poto depuis baparani Bibi basali nini bakamati bapesi papa ngo mbongo ntango bapesi papa na mbongo babi ke non mema ya biso mwana ya na poto Bibi pe baparani Bibi bauti na Bibi na poto histoire lelo tozokobeta mpona nini bato babotolaka bato mibali mpona nini kobotola mobali ya moninga oyo baparani Bibi bauti na Bibi na poto bazwi bapesi Bibi pa mutu wana bapesi pa mutu papa Philippe mais c'est Philippe abi ke nonga na omema Bibi na poto na Europe mais tokende nzela moke tokende Zimbabwe à partir ya Zimbabwe mbi tosala bademarshe nde Bibi bango ya mpe na Zimbabwe oyo ntango Bibi siko akomi kuna na Zimbabwe ntango siko Bibi akomi kuna na Zimbabwe ntango siko Bibi akomi kuna na Zimbabwe akutani na fille moko boye fille yango kombo na ye
qui des poteaux. Papa Philippe, pas qu'à son maman, il va me ba congolaise. Ce qu'on va coûter ni na Zimbabwe, ba comme on va na ba ebanité, ba so zelanzela ya poto. Ba so zelanzela poto pourquoi pour na ba kende poto. Philippe, alors c'est la ba démarche. Ce qu'on bibi na Nancy ba prendre ba tine la ba mbongo. Et ça la nini, ba comme ko vanda ndako moko. De ba comme vanda ndako moko. Ba comme ko vanda ndako moko, ba liaka place moko, ba la place moko, ba wala de la ba comme ka le kwa ya na l'équipe là ya poto. Ba c'est la bonne la poto na kende poto. Ba ki poto. Sikoyo ba démarche poto. Siko ba comme pe ko vanda ndako moko ya ba comme vanda ndako ba na bango bien. Siko garçon mo be kombo na ye papi congolaise parce que la église moko da ba bien. Pourquoi caméra la pousser? Papi wana pe peut-être faut me pousser la main un peu. On siko azape congolaise, azape congolais, basambe la église mo na ba bibi. Basambe la église mo na ba bibi. Siko papi alobi abino bibi na lingi yo za mwasi kitoko na sepe na bakomi papi pe na bibi bakomo bimati bakomi pe copain kopi ba on fa congolais ba kute na Zimbabwe pa bibi ba ozela nzela siko papi akomi kobima na bibi balingani bolingo bibi alingi papi bakomi na bakobima donc bolingo vraiment sikoyo ekosani ekosake bibi na papi bazaka bolingo balingani na mobali abimaka baobima balingani bolingo maka sikoyo mami aza camarade ya bibi bakutani baope bami mpe soki epeka ya poto nakopa tozokata soki franchement émotion za caméra mami mpe kaka aokende poto aza ye mpe aokende ye mpe azokanzela poto mami mpe azokanzela poto asani akende poto ekosani ekosuka wapi siko ekosala mami sikoyo alinganaki ye mpe na Jean aza camarade ya papi na ye te soki ozo comprendre bango nyonso baza bacongolais mami azozela nzela ya to donc histoire eza bon je pense que jusque là bozo comprendre sikoyo mami tapete nga lisolo to baka mami mobali ne papi joli mobali ne Jean vous comprendre bon donc mami na joli bazozela bakende sikoyo ekosala nini ekosala nini botuna abandeko lisolo ya ma mpe pasi mpe mama ekosala ke mami nde abetenga lisolo abila sere mami nde abetenga lisolo abila sere abeta lisolo na nga mami abila nde aremarkaki soki à chaque fois papi copain na ngai ekotala nga camarade na ngai joli akwanzaka kaka amikwanzaka kaka ngabi o camarade na joli amikwanzaka bien oui camarade na ngai joli amikwanzaka kaka ngabi amikwanza ndeni soki neti par exemple abila sirene soki neti par exemple papi ekotala nga omona kaka camarade na ngai joli akomi komikwanza azokwanza nzoto azokwanza ngabi o mais joli akwanza ndeni wana na remakaki wana mami nda obetela nga lisolo bao baozela nzela poto baza Zimbabwe
Mama bila sirène. Je les ai qu'à kwanza camarade nanga. So ka moi mobile nanga copine nanga papi. Ah kwanza. Mais ce qu'il passe qui na copine Jean. So qui Jean est kotali pour ton devant dans Obi so j'allais à kwanza ate. Obi la sirène on remarque ton nom niveau sauter. C'est comme pour attirer attention. Chaque fois que so copine nanga Jean il faut ni kwanza ka. So copine nanga papi est talanga. Bon juste passer va congolais. Abi entre temps la sirène, bon c'est va devoir stocker poto. Na yeba ki na joli toi bande côté to kuta kana bandela ba poto abi la sirène suka to zamba nanga abi la sirène parce que na mobile nanga kaka papi au monde tomba nanga joli azo kwanza siko na bando comprendre te obi le koso ki ezali yango bande ko na sa na parenthèse obi so kozo na camarade ba yaya il faut apprendre kotanga ka langage corporel na ye obi so ko moni eloko a camarade na yo ya ndenge nini komelelaki mbondo te komeleli mbondo te soki omoni eloko mo eza étrange ta pire camarade nolandela tosungolaka miso na biso ya molimo mpona komona mai mabombani oyebi ndenge aza wana nzambe asala motema sanduku mais atia langage corporel langage corporel ezali eloko eza na motema no ekobima inconsciemment omoni eloko eza na motema na yo ekobanda obima inconsciemment na ba geste donc soki oza na moto koyoka kaka makambo azoloba na monoko na ye te landaka mpena ba geste na ye na ba geste soki oza na camarade koloba te kaka ye camarade na nga meyaka mi na ngai meyaka mi na nga landaka mpe ba geste maloba na ye tiaka matoi na attends komprenaka ye kolanda kaka bilobela boye te nga bisiku mami esuki ndeni mami abila sirène esuka ndeni na bando olinga makasi wana mami azobeta eza nde lisolo ya mami abi omonso bapara na batindenga bademarshe ya poto mbongo na kozwa papi na sumbile bachemise azaki mpe kongola mbongo te na zambi nakomi kosunga ye nakomi kofutele bandako donc nalingaki vraiment copain copine donc wana nazalaki makopine na lipesaki eboye nga bisiko kokwanza kasi ya joli esuki wapi abila sirène jour moko boye nayaki komona ngo ekomi extra pour la joli ekomi odérange na pourquoi jour moko papi tovandi kaboye joli akomi ba yango yo mani papi oya te lelo ni papi mami abi te papi aza na ye tomona na ye déjà ba semaine passée oya kaka joli abi te mami ya kaka tokendoluka papi na yo abungi mami abi alobi la sirène camarade nanga joli atienga mal à l'aise kope ya ngai ifuna mona kope nanga so na lingi kati ifuna mona kope nanga nde naza besoin mona kope koma yo camarade nango komokanga maka na kope nanga bamama bofungolaka miso et pourtant joli mpe azalaki na kope na ye mais ye akomi kolingaka ya moninga joli aza na copain mais akolinga kaka copain ya moninga mais pourtant aza na copain soki moto aza na copain ce n'est pas que akokolinga mobali mo te moto mosusu aza na copain mais azoya kaka na oyo ya yo bandeko alobi la sirène joli akomi otetete mami lelo kolala boye te tokeka komona papi joli mami atoni abi joli wana nimba papi wana likambo na papi papi akoya kaka abi tetetetete ana kolala boye te kende totala eta mosusu mobali donc papi azobela alobi joli wana mami obetelanga bila sirène ayebisi ye soki papi azobela akobenganga na telefone mobali nanga mpe naza puso omoni tobi tetetete mami tokende abi la sirène camarade nanga joli atienga mal à l'aise abika tokende omona copain nanga nazalaki na te donc nazalaki obligé donc abi nazalaki na choix te la sirène nazalaki ka obligé nakende neti pa bapapi abi nde tokemona papi wana joli toketala papi nde sikoyo papi camarade na motema na ekiti joli motema ekiti abi papi naye kotelonga na force joli po camarade na otrike papi abi papi naza copain ya camarade na ye mami je pense que vous comprendre l'histoire joli mpe aza na copain bango nyonso baza bapoto bakutani siko na zambi moto yango akimema bango na poto osala bango bademarshe sikoyo nalobi esuki nde na bila sirène esuka wapi
Nde sikoyo papier au manqué biso na kati kuto to bela na kati kuto donc nzoka nde Jolie asa komi amoureuse follement amoureuse ya mobali na ye sikoyo mami azo comprendre Jolie te et pourtant Jolie pe aza na camarade aza na copain na ye Jean mais Jolie alingi kaka nzoka te papi nga bisikoyo esuki ndeni abila sere esuka ndeni nde sikoyo Jolie tozonginda abila sere sikoyo mba mosusu papi ayaki otala na copain na nga copain ya Jolie ayaka po toaka ndako moko tolwaka kaka chambre po tozala mpe moto api copain Jolie ayaka so copain Jolie aye bakovanda bie basololi bakosamba se soki ndako na ozata mpona bali na nga libanda mais so pi kaka copain na nga ye wana mami azobeta Jolie akobouge wana te nga napesa na babisi na papi napesa ya kovanda kaka bali na kiti kosalisi azosala eloko moki kaka po azala présence ne wana nga bisiko poeme eza te soki alingi libanda ta bila sirene ntango akovanda wana akobanda komikwanza sikoyo jour moko boye papi ayaki tozosembrase kaka mpo ndenge ezalaka copain no aye te nga na papi Jolie abakwanza la sirene abandi komikwanza mokusa ya liboma o papi aremaketi kaka copain nanga atiki na ngalobi oh mais mami camarade non Jolie autant mosusu aza allergique peut-être ali eloko moko boye elingi ete ezopesa ye mokusa zela tuna ye na baye kotuna ye Jolie likambo nini Jolie azorépondre te azokwanza mami alobi lasi bazala libanda oyo pire camarade nanga toliaka ne ndako mwa tolala ndako mwa totokepoto aza komikwanza ti makili ekomi te soki okwandi oguruti nzoto no makili ekobanda obima abila sirene makili ekomi obima Jolie pourquoi kaka Jolie alingi nga nazala na pi te amona biso tosembrase te ye azokoka ngo te jalousie donc ye alingi abotolanga nde papi nga soki nazocomprendre ye mpe te sirene Jolie amikwandi nde sikoyo nga nalobi tosi papi alobi non nga namoni Jolie yaka nde papi kasi azwi Jolie tobimi libanda papi abandi kopangusa alobi ta ndongo ozoki bifo tomema na hôpital oza allergique kaka Jolie amoni biso toti koembrase mokusani esili abi te papi nazalaka boye nabelaka des fois naza moto apo allergique sikoyo esili na mo nde papi akela azongi mpa na bango Jolie mokusa esili abila sirene jour moko tovandi kaka ayekobisanga alobi franchement nazomona camarade na o clair te camarade nanga moko boye Bernadette esingabi namonaka camarade na o Jolie clair te na copain no papi alingi kosimbasimbi baje de main na nzoto bamama naloba mpe likambo mosusu mpona baje de main kotikaka te bacamarade no babetaka mobali na nzoto etemeki na biso eza mabe mobali no aza mobali aza te mobali no il faut na bacamarade bazala distance Levis Samba bambote mobali na bazala na distance respect il faut ezala entre bino mobali no azali camarade ya bacamarade na yo te donc dika bacamarade no bazalaka bami na yo babetaka mobali no na banzoto te eza mabe makasi donc evitaka soki omoni bacamarade bakomi kobeta komesana mobali no yebisa mobali na yo loba chéri omonaka yo bajete na bacamarade na ngai te yebisa mobali no ke chéri nalingi te zalaka mosika basali bosololaka na beka bomesana te nga na boyi mama boyi aza mobali no akoyoka yo obimemama na satima te oyebi ke camarade no aza mwasi akoki ozala alingi mobali no azokokoloba te azokoexprime yango na batouche na ye aza mobali akosentir na nzoto na ye ntango ye azobeta mobali no na banzoto esemeki na biso ye ozomona kaka me camarade no azosala yango séduction mobali akosentir ke non camarade no azolinganga mobali
aomi soupe alors là la camarade du pamba pour fungola miso balobi femme sage bâtit sa maison eza kaka te otomonaka na makambo nyonso pour soki camarade du mobali na libala na yo ekokota trouble copinage no relation amoureuse no ekokota tout donc avant camarade du nyonso il faut déjà comprendre que non camarade no aza na bebe to continue lisolo wana ezalaki ka conseil nde sikoyo esuki wapi nga bisiko natongi na bisiko nde osuki na seki abila sirene ozoseka na seki abila sirene tokosuka wapi siko camarade nanga eza mami naomona camarade no joli claire te na copain na yo so boza namona jo wana nayaki copain no azalaki joli azosimbasimba esemiki na biso te mami alobi yo mpoza na baide mabe si camarade nanga joli ye mpe aza na mobali minute aza na mobali me akolinga jamais mobali nanga aza na mobali ne Jean omona Jean te joli azolinga Jean ya lokuta bo olingwa solo azo apesi nde mobali ya camarade kaka fois boto la camarade mobali ba mama ekosuka wapi joli akoboto la camarade ami mobali to akoboto la ete to landa histoire deskoyo eye kosala nini joli alobi ndesko ngai na ya kosala ndeni abi nde na obi te est-ce que makambo camarade nanga Bernadette abi nakomi korefléchir la chaîne to Bernadette aki nakomi korefléchir soki natali joli tovandi toye place moko tolali na mbeto moko mpo tovanda ndako mo tozela nzela poto eske joli akoki kolinga copain nanga eske akosanga mabe ntina niveau wana tolatanaka na bilamba la sirene soki joli alatinga mpe nazwi na alati ebongo esuki wapi abi la sirene nde jour moko boye papier ayaki copain nanga tovandi ka ndenge ezalaka tobandi kosembrase mpo so aye kotanga tomona na bango aya komona ka topena na salon tozosola bolingo ti tobandi kosembrase abi la sirene vanda na mokili omona bandeki nansi akoti abanda kokwanza nayebisa yo moye ezalaki te mpe ezalaki na babutu donc obike natali na nsi nazokanisa makambo oyo Isabelle ayebisaki nga na lobi te fille oyo aza na problème na mobali na nga pourquoi kaka chaque fois so mobali na nga fille oyo kaka kwanzaka nasi oyo abi joli pardon abi sikoyo nasala ndeni abi sikoyo nde mobali na nga alobi nono tala camarade ifo na meme na hôpital to meme kaka na hôpital nde lokola nani papi wana azalaki na voiture ayebisi mwasi na alobi mami yaka tomema camarade na hôpital parce que aza allergique joli alobi bomemanga kaka na hôpital papi memanga kaka na hôpital moke mami elekelaki ye azalaki ata na posa ya komata na voiture wana te ayebisi jean alobi kende kaka bokende na hôpital ngai nazozela bino alobi la sirene Jean kenda na mami na hôpital camarade nanga ake na joli aka bango na hôpital nayebisa bino ekendaki hôpital joli azongi te Jean mpe mobali nanga papi mpe azongi te donc papi adécouché libanda na joli oyo natikala azanga bi te oyo eza njeli nazolota lobi na ntongo nango joli aye kozonga nga nalobi joli ozalai wapi ozongi tabila adio explike malala bino nakendaki tokuta na bakongole mosusu na Jean toye kokende feti moko boye bakamarade ya Jean totemaki tolangwaki butu explike makambo ozomonaki ezanga motu na makolo abila sirene azalaki na preuve alapui te abi kutu Jean moyen tobengo ezalaki te tolangwaki feti ya bakongole moboye bakutani na biso na meni nanga kaka bakisi kuna na hôpital akosi makambo na bimo sikoyo esuki wapi abi la sirene esuka wapi nde sikoyo tozongi na ndako boye bajour mpe eleka bato eglise na biso bakomo bababi mami tokomi komona copain na yo na tokomi omona papi sambrase copain na komi obima na mami abi copain nanga komi obima na mami na ndeni abi wi tokomi omona copain na yo na yo joli kosambrase na bakwende kaka ezalaka nakoma mwasi na mobali abi no
bakoma mwasi na mobali te na ndeni abino na tata il faut tala nde alobi la sirène nde jour mpena keka kotala copain na nga boye copain na nga azalaki alali balobi alali pa bapapi wana siko mami abi naketala pa bapapi copain na nga abi la sirène na bikende lamusela nga papi abi te papi alobi alali bali badérange ye te tenga temo ke namona makambo esi ekomi lushe na bi te nani ka namona papi ya mwasi abimi atiki ndako kolela bino mami nazoya akimi nzoka nde na kati ya chambre na papi azalaki na camarade na nga Jolie nzoka Jolie bakotaki na chambre po mbale bandosala amour alobi te copain aza yanga papi oyebi ke alobi la sirène kobeta na porte ya papi nabi papi fungola ezanga fungola papi abi te na ofungola te naza ya kolala abi te ezanga copain no mami fungola abi te mami na ofungola te na kofungola te oyebi ke na bi te oyo lelo ebeba basaka oyo baosala me papi yo olukaki makambo na kopi na nga bozolala na chambre ya yo nga lelo na kobuka chambre soki baparano ebeba kaka pe en plus ndako nga nde nafutaka ngo abi nasangila singa bisiko bosuka yo nde nyo bayeka na sa abi mpona po mobali abi nakofungola te nalala abi fungola kaka ezanga kopino abi lase na banda kotoki porte abi na banda kotoki porte nalobi nakobima awa papi abi mami kende no kaka naza bien te nalala abi fungola kaka ozana nani na kati abi nazanga moko abi fungola kaka namona abi lase bandi kobeta porte nayoki ndeti nakufi abi oyebi la sirène basala eloko mosusu mais pi camarade no alala na mobali no te na minute wana nasi aza na kati donc bazosala amour mpa mobali na nga na kati ya chambre nga naye kokanga bango abi la sirène papi abi afungola te abi oyebi keko na bandi kobeta kwa moto abandi liboma makelele elekaki na bi papi obilingo olinga te nga na kobuka porte oyo lelo mpo ndako nga mpe nde nafutela bimisa kaka fungola mwasi nini ozali kuta na kati nga na papi azoba nazanga moko nazoka motu mpasi nalali tiko dérange na bi la sirène nalobi nga bomi baboma nga le mais papi na camarade na nga te abi la sirène na bandi kobeta porte bopoigné nazoningisa kaka poigné nabuka kaka porte tellement kelisa kaka poigné aboyi kofungola namonaki amwate abi la sirène oyebi nga liboma nazalaka obelo na kesiko na cuisine na ye na nzungu oyo donc nazwi nzungu parce que aza mobali avanda ye moko nakui na cuisine nazwi nzungu nakomi kobamba nzungu wana na porte kaka nzungu nde ezala na makelele akoki te mobali akoki te afungoli porte afungoli porte abi kobebisa ndako batata wana natala kaka na sikola mbeto moto akala afiniki ka dra na si atelemi wa afiniki ka dra abengaki omona yango omoni na pini ya papi alala anga tosala ja makambo nyonso plus kala eloko nini olingi eza ja consommer nga na papi tokomi copain kopi abi la sirène namona ndeti na piqué crise neti nakufa namoni camarade oyo yanga oyo mbetu moko sani moko elamba moko tolatanaka na moto ya ngai na chambre abi la sirène nazwi neti liboma nayebisi jean nadokosanga bote ndeti kana bando bundisa nani Jolie nde papi kokabola papi abi mami nosani so moni biso akopi nanga déjà depuis quelques semaines tobi jour nakende atiki na hôpital wana nde jour makambo nyonso elekaka donc je suis désolée nga na otoboyani na tikali nanga na Jolie abi la sirène papi aboyanga liboso ya camarade nanga Jolie ozomona mokili makambo papi aboyanga liboso ya camarade nanga Jolie abi yo te nalingi nanga te nalingi lisusu te nga na bandi kolela bi la sirène na bandi kolela lokola moke abi na bandi kolela lokola mwana moke oyo oyo kaka mwana moke nazolela nabi papi kosanga bote déjà na sina desite na tika na camarade no Jolie abi yo ozoyoka te deya nazwa mobali kala longwaka ana chambre okodérange tobima kende nde nayaka kokende
na ye koluka ndako mbangba bakelinga ndako mosusu nakomi kofutela ndako mosusu bakuma baola bango boye Jolie atikala na bakoma bavanda na papi na ndako tondo ovanda po to mpe toosala bademarche no po to mpe nzela ngo eyaki te moto na santi ndeti nazonga kino natali ebongo susi elekaki nga la sirene naotala nde na bando osalela mobali nyonso osala mobali nyonso oyo kaka yango balobi mokili oyo eza makambo oyo nabeteli bino eza histoire vrai mokili eza makambo mokili eza makambo pa abotoli Jolie abotoli camarade ya mani mobali makambo esalamaka na bafamille ya kobotolaka mibali eza malamu te bandeko na nga eza malamu te eza mabe makasi mpona nini kobotola mobali ya moninga mpona nini kobotola mobali ya moninga malamu te bandeko donc conclusion nalobaki nde yango kobotola mobali ya moninga eza mabe po to plonge na bahistoire toza nango mibale to acheni mbamoko histoire mosusu ya mibale na ndako baparent ndenge ezalaka ope histoire ya mibale leki abotoli yaya mobali leki na yaya baweli mobali moko na ndako eza deux histoires même tene nabeta mpe kamba moko donc leki na yaya baweli mobali moko na ndako moko bandeko moninga na biso kombo na ye toloba nini kati azalaki na leki na ye Florence kabisinga histoire abi la sirène kindoki oyokaka ke kindoki existaka baweli mobali moko yaya na leki baweli mobali moko kati alobi la sirène kindoki ezalaka abi ngai nazalaki na leki na nga Florence abi leki na ndako na biso moto alobaka na ye te donc Florence amonaka bato lokwa papi abangaka mama te wana ya na abi Florence leki na petite sœur mama abangaka mama te abangaka papa te abangaka yaya te donc aza na petitesse moko makasi moko balobaka na ye te soki olobi na kosokolo akofinga yo toloba tolemba mwana koma kokomanda abi mwana biso asuka Florence mama biso kuta abi nayebaka te mwana ngande na bota mwana moko bizarre abi la sirène leki nanga Florence a mosika toza différence ata 4 ans abinga nazaki na abinga 21 azaki ba 16 ans abi la sirène nga bisiko bosoki nde na Florence abotolo mobali ndeni abi la sirène leki nanga Florence leki nanga Florence alingaka kotsanga na sama bila bomanga likolo ya mobali nga bia bon siko eza ndeni beta liso abi la sirène ngai nazaki na copain na ngai Junior tolinganaki talaka babolinga bomwana beta abi tolinganaki nge bolinga bomwana abi kutu Florence aza ba 18 ans ko tozaki différence à 2 ans na bosala abi tolinganaki Junior donc Junior abi Junior azaki ba 25 ans abi la sirène tolinga pe Junior aza mobali na nga liboso abi tolinga mobali avant na Junior azaki na mobali moko boye la sirène pona baka vite tosaki déjà amour mais tozaki ma amour makasi te zaki na kaka bolinga kolo malgré jenga mais nazaki ma na amour te après quelque temps toboyanaki abi nde na ye kolinga na Junior abi nde tant tolinga na Junior bo au moins na libandaka ya pango tomonka biso bana bonne vie baparent bakolinga te mobali akuta na ndako moi Junior azali na voiture moi so aye akampani ke Junior molukanga azali na bandenge na mingi kwa klaxon la sirène na bisiko esuki ndenge abi la sirène tolinga na Junior Florence pando mona ke Junior aza copine Florence pour moi Junior atindi abi no yebisa kati boye na oyo luke boye bato nyonso na ndako abi toza bato 5 baya na biso pe 3 baza
liboso na biso nga naza avant dernière moto asoka nde Florence kati abi la sirène jour moko boye nani Florence asali makambo wakati abeta Florence aza tete masala ba bêtise moko epesa nga kana na bandi kofinga na bi yango yo Florence oza ndoki mobimbo sala eloko balobela yo te oza nani na ndako yo oza très impoli ofingaka papa ofingaka mama ofingaka nga obangaka biso tabi yango yo kati waya na ngai oza na droit kofinga nga te ngai naza chef ndako naza reine na moto akoloba na nga aza te mwana suku oza mwana mokie na biso nyonso fokala poli Florence abi nga nde naza mokonzi awa yo kati kieba na yo yo yakati yo yakati wana kati obeta Florence ozoba yo yakati kieba na yo mpo soko osaka na nga na kolakisa yo abi sanga abi la sirène mwana na senga kana neti na beta na bandi kofi obike na finga imono na finga mutu moto apese nga kanda sala ba be tena kosuka babi buka bosuki ya abi la sirène boto suka wa nde sikoyo bonsoir papa la biso papa suka nde sikoyo nga sikoyo na eko finga Florence wana ti Florence abandi kolela Florence abandi olela albi kati sayo sikoyo ezalaki ba ere babona neli la sirène ba Noël na ose mobile na nga to bino wa joyeux Noël mobile na nga na joyeux Noël ayete to komi le 26 boye Fabrice bukaka bonsoir na papa abi to komi le 26 boye na talaka boye moto mo aye la kati to moni nani Florence lobi le 27 kina mobile na restaurant réveillon na ba fête ça va chaîne ndeni yo otiki copain na ona leki no babima abi copain na wapi abi kasi kama copain na junior to moni abi petite sœur na wapi abi Florence ba décrocher kina copain na junior abi la sirène Florence azonga na ndako le 26 obi ezali ba fête Florence azonga na ndako le 26 boye na tuni Florence ozale Florence abi mena junior te abi junior wa abi na ndako na biso papa na mama na tuni Florence ozalaki na junior wa wapi abi me junior akope na oti na découcher na kisoti nalali deya na mobali no na botoli yo banda lelo nakomi kopi na junior bosa na mobali na abi la sirène na kati kwa boma na bilobal bana kati ki bajeti abi le 26 wana la sirène na kamata nzela na keluka junior na abi junior lobi oya kite pourquoi abi non kati na kite parce que nazaki na petite sœur na yo Florence tobimaki tokende komove ti na ntongo sirène kindoki oyokaka na mokili ezistaka nga nayebisi junior petite sœur oyo ya ngai o Florence alandi nga na nsima oyo natikali libela alobi wi sikoyo yebisanga na junior bokende kaka kobina mpo na joyeux Noël to bokende apebi tokende après joyeux Noël tokelala biso no nalali ye donc nalali bino mibale je suis désolé Florence yo lisusu abi kati esili nakomobana kopi na petite sœur na yo abi nini donc copain na confirmé ka komobima abi mena sa nini petite sœur na yo monde asopi pa na nga petite sœur na yo monde akangami na nga ka to bina nga sali na za mobile donc nakolala na dessert te lokwa yo zai kopi na nga nazaki kolala yo nalali petite sœur fort na poni siko petite sœur yo dégager na za siko copain no te bosa na nga na lengi su te banda lelo bando mona nga na komi copain ya petite sœur na yo eza fo na konda linginga abi la sirène na misubela na bilamba bina komo zonga na ndako na biso na zolo balokwa mutali bomo na nzela mama tuninga likambo nini mwana nga nabi mama benga mwana na ndokiawa mwana na ke kolala na copain na nga mama bango bi quoi yo junior na mama wakuta yebi na copain na ma beke bakuta na libana ni mama wabi ke aza copain na junior abi olala na copain na junior bengi mwana wana babengi Florence batuni makambo babi mama bango abengi Florence yo yaka yo komi ko yaya na yo Florence nani kati yo kasi ko mwana na mama nga dolala na nga na copain ya kati
Copain pas à quantité, copain pas le but de tiens. D'abord, on a la ne paye à quantité. Abi la sirène. Quand on binini, abi copain dans le but qui alala na yote, on sa le kuta, ils ont qu'à consolo la maman, va ça la peut batika peut aux amos na mobilité. Abi liboso maman na biso. Na bi maman to la bi liboso maman na perdre pour respect, na perdre na obusa pour que maman na mon ka ke e beba. Abi na bi maman wa maman botinga na respect. Kwa na maninda o mwana naza lokuta ye nde alingi kope na nga tokusha na ye bandeko abi nonono wana Florence abi nono mama kope awangani abi nonono abi ya kacha aza lokuta yango ngai nakomi na nga kopini ya junior mama wana mama okateka babi mwana nga abi Florence mwa papa moko mama moko yo ye nsima ya yana okolinga kope te basangisa keloko mais eloko basangisa te na mokili eza mobali akolala yo te alala te mosusu wana te kosimba te abi mama esi esimba na Florence Ndoki azoloba mama abi mama esi esimba na recharge su te nga daya na siba naza na couche na copain ya yaya na otika alobi la sirène nakenda siko koluka copain na nga junior wana na bi junior yo yebisi petit terme wani wani eza makambo na nino na famille yo kotuna ngai su likambo te mpe koyaka lisusu ate oya olukana te tuna petite yano kuna etali bino kuna abila sera awangana ngai awangana kasala na ngai amour eputo tosali bamour mbala ebele na batema kutu baza todoketine mobo mabi jamais alalanga te nga bisiko bosuka ye wapi abila sera tosuka wapi yoka makambo ozoya ya minini proposé à bala petite sœur dans Florence. Sombele suka likambo. Junior comme un beau frère nanga. Mobile wa la abila sirène. Na moneka na vite na kufana chikabango. Nengana me la poison yaya. Na kiende kaka. Gabi bongo siko yaya. Isola choki. Junior aiko bala sœur nanga na yaka na mariage na bangote mama. Abi na yaka te na kipa na miboma na saa nini kozina nga habite la vie continue tant mosusu junior aza mobali ya vie na te nzambe apesa mobali mosusu tika kaka junior wana siko na ere ya libala batuni ye bo abi papa junior yo osangisi bana mibale na famille na biso oya lileki lelo ekomi obala leki me yo okushaka na deja na katiti junior alobi te mama nga nakushaka na katiti ezalaka kaka baingénieur awangani na famille akosi bamama bokilo akosi papa bokilo abika alalaka nga te abalaka aleki na nga baparent nde babalisi bango tabila sirène babala na soki 20 ans yango oyo lisolo nazobete tozalaka bana tokomi mikolo nanya jamais pa junior nasolisaki te abiki tuseli moko abandi kosolisanga na lekali na nzela na bimbote nanga petite sœur nanga na bosa na ye donc ye ti tokokufa jamais tosolo abi Florence nalekaki na nzela boye donc nalobi bino boya bato bozo hésite te abi eloko na regretaka abi la sirène baneve nanga na baniese nanga jamais namona jamais nakenda kotala bango donc nakokende kotala bana ya copain nanga te abi nde histoire ya bongo donc il faut qu'on sente dans mon sanduku nde ezalaki histoire na biso ya lelo napesi pe merci na bato nyonso balandaki ngai merci na bino nyonso mpo bokeba bosala angele ndenge bakolo balobaka bozala mayele na mibali na bino donc au revoir n'oubliez pas de vous abonner sur Sirène Dona. Bye bye. Donc,